Son pasteur Denis Lessi a outil Soukobala, mais en Bali en coulisses. Qu'est-ce qui s'est fait à Balana en coulisses? D'abord, il faut planifier, la combo, tu vois. Et là, ils en coulisses, et là, ils bimaraté. Tant déjà bimi, c'est en coulisses. Photo, je passe pas l'émission, parce que c'est une émission à nouvelle tendance. Jean Deke, Alain Deke, parce que on l'appelle bien Denis Lessi. Quand ça un secret, et ça dépasse à Moutou. Tu vois, tout est salam pas ça la mariage, tout le monde a le mariage. Le mariage sont honorés de tous. Le mariage, il faut qu'ils soient honorés de tout le monde. Il y a que ça, on soit en coulisses. Mais bolingo za soutenir na matina. Pour nanga na moi na ma bête, pourquoi? Parce que na nagi moko Denis Lessi à long et à l'âge à lobby peut-être Denis Lessi va causer un divorce pour accompagner la liste ba prophète ou ba pasteur ou ba divorcer parce qu'ils a péché. Mais bibliquement pour divorcer ça m'a bien. Polygame déjà. Denis Lessi tam soit télématé. Tu vois au bien nzambi pena kwa contact pena surtout kina lola to kuta bango. Tu vois tant un mot qui basolo baké soit zili kama mutu a décortiquer rangoté et ça cause la clair. Tu vois cause la on en clarté. La clarté. Mais on s'en caché net maman divorcer qu'on remarier. Maman Tina, qu'elle soit là ou pas, biso to moni non ba image té. Parce que jusque là c'est là ba dire rabat. Si to beti ma sola pasteur Denis Lessi pour to moni photo. Mais délégation on est Maman Tina non to moni té. Ce qui Maman Tina kenda qui c'est que yé tout roi supporter internet ça yé bisa biso. A kende ko sani ya sa rende ko pasteur Denis Lessi. Maman Tina za mwasi. Ata so libale ko sila. Chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers notre chaîne en direct JK Télé News. Aurélie Vangoula, maman des garçons capables, autrement dit la Mbinga Zone de la presse congolaise, reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Baïba Kenda Sango. Baïba Kenda Sango pour la lelo na mbelibino. Bandeko na ngai chroniqueuse moko na chroniqueur moko bakenda sango ke ya mal bo comprendre tout de suite l'émission na biso tolobela solo nini. Toujours le bela makambu ya pasteur na biso Michael et plutôt Denis Lessi o elekaki to biso to mona ki Denis Lessi auti ko bala lisusu yali ko na ngo mwasa bali azana zemi ensemble la bande ko na ngami balé to ko découvrir ngo to ko beta pe solo ya pasteur na biso plutôt prophète Paul Olang David o azali makambu ya mwana na es to yebate c'est vrai c'est faux que mwana wana aza réellement mwana na bande ko na ngai awa to ko beta yango to ko développer yango pende na linga balobaka na muzindo na mulai nango to kolobela yango awa na émission na biso Baïba Kenda Sango avant la pesa bango maloba la pesa mbote mingi na na yemoko la patronne Judith Kalanga mwasi ya tika pembe na défaut balobi ya ye ezalaka ya côté sans oublier notre papa Joseph Magloire wana kati allemande le futur député aïe to zelo maboko fungoma na 2023 la pesa mbote suna yemoko notre sponsor de la chaîne, Papa d'Elvis El Sacero. Balobi Papa d'Elvis El Sacero yende makambo. Papa Robert Kanza, Mama Odi Kitumba, Baïba Simba Kajika Télé News na Bokebi. Ah, na pesi ndeko na ngai Diego le mignon garçon que je dis bonjour. Bonjour Aurélie Vango. Bonne santé. Ouais, santé bien, Nzamba Sunga. Merci d'abord pour l'invitation. Baïba Kenda Sango, les émissions étaient vraiment tellement. C'est pour la pour les cas, nous avons une chance dans les cas, ça va vraiment droit au cœur. Ok, merci beaucoup. Mpanzi nanga awa na droite nanga na zana yemoko hein. Nga lingami ko benga e M cube. Que je dis bonjour. Bonjour Aurélie Vango. Moi, je suis Nzamba Kela Bolingo, Mtamoni à Sepelikaka. Merci pour l'invitation. Merci aussi à tous nos abonnés. Bon, continue toujours à s'abonner au ça vraiment qui toko makasi. Ok, merci beaucoup. To banda to kotambala moko na sujet ya mama likamna biso. Ne bandina on a Diego le mignon garçon. Nga ngami ko bengo le mignon garçon hein. To mona ki biso nyonso pasteur Denis Lessi auti Soukobala, mais en Bali en coulisses. Qu'est-ce qui s'est fait à Balana en coulisses? D'abord il faut planifier, la combo, tu vois. Et là, ils sont en coulisses et là, ils bimaraté. Tant déjà bimi, c'est en coulisses. Photo, je passe par l'émission, parce que c'est une émission à nouvelle tendance. Jean Deke, Alain Deke, parce qu'on l'appelle bien Denis Lessi.
Denis pas de photo na tinde les en coulisses côté na pour ça na bongo ça na côté na na likamuna ça mis en cachet ton secret ko ben en coulisses par propre ko ça la secret et ça dépasse choix mutu tu vois de tout ça la pas ça la mariage tout le monde a ça le mariage le mariage sont honorés de tous le mariage il faut ils la honorer de tout le monde il y a que ça là on soit en coulisses d'abord d'abord question on a deux volets pour la répondre on a deux volets premier volet ça d'abord Bisson Soyebi Denis Lessi a divorcé. Mais bolingo za souté na mama Tina. Raison y na mama Tina ba yebi. Deuxième volet za kia abali za shwana ye. Soka linga gabing sabatu. Mutu nga pe empêcher alinga zalate. Sope na sali ngo pe bongo, mutu pe alongoli koma Denis Lessi na mokili, azate to yebi kaka papa pétage. Siko pona nini asali ngo kaka bongo. Puis que libale senga foueza là, to yebi surtout ndenge ya yeba na mo libale jamais kolika ba non mais o elekela. Siko tant que pasteur combat là, aux ans à moi sinon ça divorce mais ok so combat tant que pasteur. On a eu le belon. Pour n'anga na moi n'anga ma bête pourquoi parce que na nagi yemoko Denis Lessi à long et à l'âge à lobby yina mama Tina bolingo za souté. Prévenez que Matina ne te yoka qui avant na soué pas Denis Lessi na ma campagne. Tu vois, ça veut dire peut-être Denis Lessi va causer un divorce pour comme appelle la liste ba prophète ou ba pasteur ou ba divorcer parce qu'ils a péché. Mais bibliquement ko divorcer ça ma bien. Polygame déjà. Cause polygame ou pas, to bi bat na Bible ou ba polygame. On peut banisa me pe abenga bango ba l'homme selon mon cœur. On nza me pe après ça bon pe bon mengo. Peut Denis Lessi tam so télématé. Tu vois o pe nza me pe na ko contact pe na surtout ki na lola to kuta bango. OK. Polygame. OK, Diego le mignon garçon on zongela yo. Ma copine chérie, balobi chroniquer zo a décortiquer kamaloba. Il fait ça zu maloba tika maloba na défaut. Comment on a pasteur na biso Denis Lessi otoyebi, pasteur pétage bien qu'il y a na ba pétage na mais à bali les sous mais en coulisses. Attends que yo o décortiquer maloba. Au monde non likamba on fait yango ndenge ni pasteur aba en coulisses, abala sous deuxième fois mais en coulisses. Et ça est déjà une intention ma belle. Diego a sepeli singate kolobaki ya moni na yango eza mabete za ki en coulisses te. Car à la pétage na so pasteur Denis Lessi salaka. Ceux qui mariage za ki en coulisses to ebi ka ko louer des stade de martyrs. Po batu ba ko ya na modèle moko vient na biso Zakari baba ce que j'ai salué ebi ka bandela mariage. Quand na moi siné wana habité ndena komi honorable fona sa mariage na zo ba cadeau o eza honorifique. Si le pasteur Denis Lessi a balé en coulisses, Diego a balé en coulisses. Pasteur Denis Lessi surtout et qui tourne tout que soit image. Biso ba o maintenant to ya tongo de tiki mamsala. Émission ko tout que qui ça jour. Au que kuna initiative 22h. Bon mariage à pasteur pétage to kété. A bala qui en coulisses, et bien attention ou ça là que a bala en coulisses mais biso lo que ça li pas si po fallait atta divorcer na mama Tina tike pe libre peut-être ozwana e pengolo naï. Yes quoi tiki muningo ndé na garage ya welisi ake c'est pas bien. C'est comme si tu le qui peut le pasteur le bec ina maman plutôt maman biso Tina bolingo ezala na ngol souté on peut être ko tinda e peut pousser parce que boy azana libala moko mariage moko o ya kozala rete. Oui, c'est normal so bolingo ça souté c'est logique libala fo ekufa. Mais bango bazaka basali ya Nzambe. Jusque là non biso to tia bango te to longola bango pété. Mais ils doivent être modèle pour na biso. Pasteur Denis Lessi a outu ko pour la prophète Joël Francis. Avant ba yo kana mikolo a pour lier makasi. Kuna ko tezaki nini a divorcé qui après à se remarier. Mais la minute comme biso non évangile ici évolué pasteur pétage alobi évangile ici est développé donc et comme technologie voilà. C'est pour comprendre que basali nzambe belé ba le roi ya dessin animé o ebika ka osane jemoro boso akoya okufa te yosko mondimiso landie okufa po ba oteani ba divorcer ba obal ba divorcer te ba se remarier siko to benga oni en tout cas vraiment c'est pétage na pétage. Vraiment, Eza vraiment désolé pour nanga vraiment na mon nanga qui to côté. Nous sommes sous nangambu ya Diego le mignon garçon. To qui pasteur plutôt Denis Lessi ninga bala ki bongo parce que il baki kachaki déjà zemi. Moi na moi si wana chaki déjà zemi yango welisi abala e. Siko comment na pasteur ou atele marana cher, liko na bien que ba pétage na e mais azaka soka zwi likambu ya mutu. Ndenga etala ngona ba réseau sociaux ce qu'on a minute et quoi na makolo na etant que Diego le mignon garçon ko lo baonde. D'abord, pour répondre à la question, et l'on a s'appelé pas Denis Lessi, l'homme à pétage, et ça d'abord, ça sera clair. Tu vois,
Tant un mot qui va sur le baquet, soit il comme un mouton, à décortiquer en côté, et ça cause la claire. Tu vois, cause la en clarté. La clarté. Mais nous allons cacher net membre divorcé qu'on est marié. Alors le fin qui était, alors baquet, pour baller le sous, il fallait oh un akufa ou soit à kangaké, à une balle moussou sunde ou un divorcé. Mais c'est de l'année maman Joël, les acquis bon côté, il y a Welly comme moi bala, bongo. Tant de l'idée ça le bongo, bon fin à point. N'est-ce pas Mike Missou Mona A. Il a été meilleur ce que le pasteur Joël Français a salé a divorcé. Jusque là, non, il a divorcé, mais à Bali les sous. L'année mission à Ramsey, il y a Era. À l'obéki, dans les délégations, oh, il y a des blocs pas moi si on a, oh, Denis à Bali, Maman Tina pas ça qui a délégation. Ça veut dire, Denis ça qui aval les Maman Tina. On a des solo, on a des missions, ils ont la nouvelle. On a des missions. Denis laisse à lobby à quoi bien sûr à salaire mais pour naïe à la moto adam nanzami bien sûr alias na nanzami soyez bien moté juste pour apprendre était pour bali a komi lipa komi kwanga pour mama tina ke konzima a pesa mobile na ke na ko ba peut-être ça a rencontré à sa maramo à ça à internet c'était oh peut bato beli pe bongo la motema pour na Denis ça na internet bamtu baza na Irlande bamtu baza na Suisse bamtu baza ba bongo la motema likola Denis les ce que yozo empêcher ko lika na internet c'était moi ça bongo to va na point ce que zo empêcher na maman nzambe na bongo la bato motema te. Ok, nous sommes après Diego. Un mokib, yipsanganano. Balobi, Maman Tina yemo quoi pesa qui aval que pasteur Denis Lessa qui est né kuba la deuxième femme. Est-ce que c'est vrai? Na lobi boy, Maman Tina qu'elle soit là ou pas, biso to moni non ba image té. Parce que jusque là c'est là va dire rabat. Si to beti ma sola pasteur Denis Lessa pour to moni photo. Mais délégation on est Maman Tina non to moni té. Ce qui Maman Tina kenda qui c'est que yepé tout roi supporter internet ça yo yebisa biso. Akende ko sani ya sa rande ko pasteur Denis Lessa. Maman Tina za mwasi. Ata so libale ko sila. Même chez les balouba, ba yebisa kaka yo za na chambre oyo o maintenant na monate première dame. Première femme qui a accompagné mobile na yake ko bala moi ça mi balé et ça en sens so eza bongo nga na comprendre on te zandeni négociation toni mobile comme libale comme accessoire ko lié pour akata alonga libala bongo ezaka pasi que tout na ba femme baluba to basa baluba wa ebisa tout so bala c'est que mon divorce n'est pas baluba existe akaté. Moi je connais des baluba au bazali. Papa wana azarka papa Kalambai kombone mais ya pasteur mai Kalambai té azana 4 femmes na 36 bana o ezaki bazaka na lopangu moko lelo soki mama o mutalambi bango nyonso na table balie bana mibali bango nyonso bana basi bango moko maintenant na mona te mama wana atika ndaku na ye akende ko accompagner mobile neta ngake bala mwasa mbale to amisa tuté mais on a yebi ba vandra bango nyonso mais akia bali na ndenge ni ayeba kute na ndako siko Mama Tina oyo aussi section na maloba soki eza bongo okende po na ni po pasteur Denis Lessa lo kwa sali eza akate et puis Diego lobake moi ça zo pekisa batu pekisa mobile na internet c'est tout qu'on sort. Est-ce que ma communion ce pasteur Denis Lessa donc il a lobby ngana ba journaliste ndo kanga iloki oyebi lisolo anate so mon ba journaliste ba yeke ba sa émission so ya zana Denis Lessa pour un respect anda kuna eza plateau te peut-être mais yo no dépasser Denis Lessa yake na la émission nyos ana kende ka ne Aurélio Bengue évangile babito na travers le média yo mo mobile recevoir bino boya bo sa émission yo mobile pesi so accord to moya na journée c'est 4 5 6 7 journaliste bazana yo so mo so zana ne so bimité okangeloni uso mo sa ba artimo bo bato baza mutima ya supporter te bakende so mbala ba monique yo zo obimi wa dictateur na mamo bo nzambi asani yango ne selon Diego Monique ils a l'une des raisons pasteur fallait tika Maman Tina pas que sous ko ba la deuxième femme c'est ça ngai pona ngai na condamné Denis Lessa parce que là Denis Lessa sali et zo lo mo na bible de salama même apôtre Paul lobby to la na bible et ça ma bible el komi to la ni ma bible salama to ya pas message pas Salomon na bible nani so yebi ba basebe nani pas Salomon azora mwasi ya tango David azora mwasi ya garde na ye azara marié balaka officiel abalaka mwasi garde na ye to tanga bible biso nyonso eno eza na bible o bat basana na bible eza ko to pire o Denis Lessa sali. Ils ont pire. Bon, contredire moi t'es pas parce que vous avez craché, je sais pas. Diego semble la arche de Noé Tony. Même pas. Même pas moi on a essayé de l'église à Denis c'est raté. Mais ngam mo elo confie ngam maloba Denis Lessa. Tu vas sur lesquelles émission tu avant de bouche belle ba musuni ba fait autant ba comboter pour lancer la publicité. Yé mo leki, à l'équipe sur 2 émissions. A confirmant oui na cho bala. Mais bato ba misi ba vidéo wana eza ba détracteur na ye. Bato oyo ba nga ba faire terre ye.
ayebi bakambo za abi pour na pouvoir ya on bosa makambo ke ba banga bino touro je signe la mort na ki na miti suka so ki vérité ça na loba to yebi ba vérité ba tindisa loba to yebi vérité au dernier sur loba. Ok, merci. Naebi ke Okib s'il te plaît. Naebi ke ce qui moi na soso atondi na nzungu c'est que maman azana se. Siko komo na pasteur Denis Les c'est là ba dire ya Diego abi a signé contrat na mort na la mort on stock ko ya et siko au mon effet on c'est comme si héros dans l'ombre mo kaza caché derrière pasteur Denis Les sous comme. Bon, pasteur Denis Les, peu importe bêtise à sali, azana mutumo oyo à l'achat facilement té. Donc hier pendant ça un esprit na vraiment ça très bien préparé l'esprit et puis na moral. Quoi affronter batouane ça problème té. Hier tant wandimi si comprend ni on le baké vidéo on a suivi ma ça pour ba nuire ça pour ba nuire té pour tindenga bando ça libala e baki que un jour to komona kaka vidéo wana si ko die kwa zo le baké e koki ko ça ba raison parce que maman tina yamba batunanda koute qui est cette kanda linga ba journaliste supporter moi c'est jour on a zaki une émission pas pasteur Denis Les pasteur Denis Les yemo comme tabengani chroniqueuse wana donc je vous dis quand chroniqueuse en ça là ni ndeka yo za munene no boy taille no bien beau alati kilota a attention nini alati kilota ce n'était même pas maman Tina poto mona qui est kutu pesa bizarre na cinq émission kuna je pense jeudi maman Tina bimi na ndako amatina mutuka ke salon après fille wana pa ye pasteur Denis Les abenganye ayebi se aweze sika babuli sa te awana yaka ndeko boya ka sa be mission abenganye ba fille so bo tozo ke ne tension mabe et pas mibala baninga maman Tina zo ba konkoba avant d'atala rabino boye bokoti bobimi c'est ça à supporter te attention à ça qui zoua nulle part c'est écrit dans la Bible que zou e koko kabola libala seulement e kobo oh ya sali wana so maman Tina lingite yende fois que ne ba kabwana pour mobali na a sali e kobo bon pour moi sinon ça zoua c'est normal oza papa zou appelle une preuve de l'amour zou za mabe Denis Les alobini yena maman Tina bolingo sila kala toto bi bolingo sila kala toto ba bolingo ka ya motema te peut-être peut au liba no partager ngo souté pourquoi pas que tous les domaines de bolingo ça peut-être biloko ndako ndo liate peut-être moi en le chilema na douchité bolingo de sila ke bano fana kanda ko moko pour ni ba divorcer te siko pourquoi pas que comme ça là pour Denis Les ce soir ça mutumo azak pasteur mo boto bande bo rapétage qui a malma journée c'est belé malma journée c'est belé les journalistes o yaki na kilote wana so Denis Les nga cheli to ya senga bengana anga bengana été pour yemo ka yena pour Denis Les nini amona yena zaleli peut-être à rose peut marcher mais Denis Les il est l'homme qui se respecte alinga bloc wana te Diego Denis Les l'homme qui fait quoi qui se respecte pasteur pétage il se respecte mutu qui se permet en kanga photo na peniel moi si y a ndeko na yo en kilote bo simba naka c'est ça le respect qu'est-ce que toi tu appelles le respect pour bengana ka fiwana soit bengana musu esprit na epena la fie simba kité yango peut-être bengana ki ko to wana ngo esunye ni ko photo na peniel na moi si ya ndeko na ye tango soki peniel na meka ba divorcer Denis Les ako sona peniel to Denis Les ako sona tenini akosola na tenini tenini opene na ça to sola nakena idée na bino Denis Les aza mutu mobo azara kéyan pourquoi parce que yamba biso journée c'est bien to vanda wana Denis Les peine la landage au niveau États-Unis aïe amino papa na poso mona peine la za mwana Denis Les aza camarade ya papa na ye a bonga mwana na ipwani ayambie teni na ye ou pas Denis Les aza attention te ko simba ye so na simbi obo eza péché. En tout cas, vraiment, oui, là. Chose, parce que vous êtes homme, binombale ba mi bali, to peneza, yo so maman Tina za ndeko na Diego. Au moins, on voit que c'est imbécilité. Jusque là, tout le monde est vidéo. Pasteur Denis Les Sabali, oui, tout le monde qui m'a pas mat, jusque là, tout le monde est. Le 21 juin 2021. Oui, bien. En tout cas, vraiment, mais exactement. Confiance avec notre oncle na ba dire Ramsey tu dis que Ramsey est dictateur à Denis Les pour attendre bisi biloko wana c'est azaba source na c'est ngana Denis Les bato bana sima makambo biso bebi que Denis Les bano tinde ba message anonyme ba menacer pona makambo cho lekana to surtout to yebi yango za likambo bomba ça veut dire Denis Les yango tinde yake ko mbala sous deuxième femme comme polygame
likolo na pas si sous mais azama balit azama sentiment nzoto nayi ye moko reconnaître ngwa bike na sali erreur na sali péché a péché mais sali erreur na za mutu na reconnaître erreur nanga mais ce qui est fait ce mobali ni a supporter on va na une année sans mois-ci en tout cas vraiment donc on va les Diego oza moi sinanda kuma aussi mara moi tata lobo côté moi sala mbela côté wana bakeza na moi sinanda ko sa aro abone ko divorcer pour et interdit na Bible mazune polygamie déjà acceptable na Bible c'est ça tant Salomon salango Salomon n'a jamais nzambe bazana alliance bien ça qui n'a pas que c'est le cas déjà les époques à déjà c'est le cas déjà voilà dossier oh to fande lango pe mingi makasi pour na clore na dossier oh ya pasteur Denis Lesip Moki Bolobini na dossier oh na dossier oyo Diego tika opesa exemple à Salomon parce que tant alobaka vanité de vanité parmi biloko ya monele vanité na basi atoza bango 1000 et au salut le côté à moi le bel vanité de vanité beaucoup pia ka exemple la Bible na ndenga mabete donc pasteur Denis le saboya cause que sa mama tina mais a préféré à comme polygame donc ba pasteur na biso to comprendre que divorce ezali sumu polygamie ezali sumu mes frères et sœurs to bala bambale belé pour ça na li sumu te mais ko divorcer te soka ba on anda ko belé parce que to exemple ya pasteur Denis les ay bisa biso pété que c'est erreur pour mariage c'est engagement pour la vie. Et mon qui pour na yo moni selon pasteur de l'Est Mambasta les exemples à suivre pour na ba frère na biso total biso comment. Et exemple hein. Et conseil à Licho donc mutawe biso que landa pasteur de l'Est mais mabe toi tu ne peux pas supporter osana mobali na yo bokaboni taki azulio mutu mususu quelque part eza bien te donc bato comme ici la vie des stars tina ba foyer. Ce que rien ne prouve que moi maman tina ndenga supporter pasteur Denis Les moi si na to habiter soit supporter ya ngonde loko pasteur Denis Les abosani c'est mieux en ndoko yebike ange mozo imaginer donc la suite to yeba on kala mingi te pour pasteur Denis Les même moi na to mona ba miniature pour asa bébé star na botami tezemi eloba ma bo bébé bon mariage à toi pasteur pétage biso pe ba petit no ba péter stozana opesa pesa biso ba matière bio to lobela kaka. Ok, merci beaucoup, Mokib. Diego le mignon garçon. Pour ton clan, on a sujet, on a dit que yo mingi de côté, non, mon pandi na yo. Il y a habité sur la carte. Au sein de la hache de Noé Tony. On a bien dit pour la sujet, mot de la fin, na yo la sujet. Nga sika din lisi azala na yeba ngote. Là, Dieu mon témoin. Na landi na bokebi Mokima molobi. Alobi, vaut mieux un âge que tu connais qu'un âge que tu ne connais pas. Qu'un démo que tu connais. Denis les citoyens bien. Ça veut dire ça un jour tu as des mots tu es bien ma bien nae tu es bien ma ramu nae qui va autre monde ba ange bango ni ma bien on va ko sarabiso mais na c'est ba ma ramu belé Denis lesi azui moi na teke chéri priorité abalié ba wara ba na confirmé ba wara ba la 4 5 6 tu es moroté ya dans le beat et ça non le mon côté ma bien ça na te bala moi na batu ndetche na OK so ça ko bala pesa ba moyen. Au moins, mbele belé, bazala lina ba kine le bata la biso même partout dans le monde. Bala peut-être soit pour ça bala des informations sur moyen de boma bango. Moi c'est pas PC à Val que bala na problème été mais on pesa changa laisse. Tout ça ba famille belé ba mona bande so ba luba. Nga elo na conseil na pesa, izaki botika ko mona contexte wana ninga mabe. Même si ça passe. Normaliser en tant que pasteur mais ça polygame normal. Moi c'est nanda ko so pesa nga Val. Moi c'est nanda ku yemoko. Moi c'est nanda ku yemoko so pesa Val. Siko biso tout ça ba nani pour to ya ko interdire. Biso tout ça ba nani. Moi c'est un normal, c'est pas la délégation ba ki pe. Siko bongo biso nga Diego na za nani pona na lobela mabe de ni laisse maman sali. Ok, wana isa évangile selon Diego le mignon garçon hein. T'en as dossier oyo to tiki na dossier à pasteur Denis Lesi oyo to fandele ki en vraiment tamulai. Tout t'en as dossier oyo à pasteur Paul David Olangi oyo sangwebi misu il paraîtrait que dans le bango il paraîtrait bolimbi sanga parce que jusque là non tout ba précision te que moi na wana réellement za moi na pasteur Paul David Olangi abotaki a fa violaka c'est un moko azaki berger na ndako mamolang abotaka mwana moko boy asundola jusque là to ebite sko na banda na gauche na ngai to na droite na ngana banda na banda pas dégoté tout na banda non c'est pas Mokib lobela biso no likambo yo pasteur Paul David Olangi azo wanga na mwana qu'est-ce qui se passe makambo ngwa ba pasteur ya onto lo ba déception likola déception na ba domaine presque nyonso pasteur Denis Les a précisé mitomoni mabe siko yo pe moi ne si amona na yo Aurélie
mwana kola esikuta lekeli na âge à liboma zwa kaka o maîtriser pese ta mutuka 27 ans na chambre bien pour akola bien te. Cette fille vraiment elle était abandonnée depuis son enfance. Et ça pasteur Paul David Olangi à Sentaka a violé ka maman Élysée wana oyebi kaka na dignité ya famille Olangi ndenge ezalaki à l'époque kututi sikoyo. Donc bakokete ko supporter biloko wana sala ki va déplacer la fille wana akenda place ya bota pe kuna nande histoire eyeka kaboyeke mwana ngo akufa te pendant que babanda ko luka luka ayo mona na âge à 17 ans. Kokotala mwana ngo baluki luki pendant ba temps tout amona na tesu amona ni abimeli na lidusu nini abimeli na mboka ni apparaître kambala moko na biso de tout mona mwana ngo ko leka 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 kena la police kena ba kingiso kingal siko mwana ngo azalaka wapi et puis ba néo nyonso. Qu'est-ce qui faisait que moi à mon anaté si en 2022 moi ya ko mona apparaît. Oui, selon l'histoire à fille en haut et ça que pasteur Paul David Olangi alzala a besoin de tracer à la na naissance ya mwana oyo azwa ka etant azaki na 2 ans na maboko ya mama na ya mama ya Elizango ndakenda ko bombe na famille moko na Kingasani kuna ebise bango mwana oya tikala ko ebateke wana zaka papa na ye o nga retenir na lisolo ezaki azana besoin boma Élysée te mais akaba e au moins de bakabe Joseph bateki Joseph akufa te mais akeni to ko la côté mususu bizarrement mwana ngolo roi bango pe azana makila wana ya mama Olangi ba prière na ya koti Dieu lui a révélé que papa na ye et ça papa Paul David Olangi ba raison o sala ki ke aboya ye biso na yo to ebité mais la maman wana tant à mon ania beteli pe moi na histoire que na bando travailler chez maman Olangi ne Paul David a violé kangai on était encore enfant après moi na limwa ka moi na bunga na bassin tindo monani. En tout cas na yoki olobaki ke babotola mwana maboka mama na siko raconte ya mwana na mama na e salami ndenge nini pour lelo to koma koyoka mama betela mwana lisolo ke ba senta kingai et tout ba viola kinga raconte mama na mwana e salama no ndeni. Bon raconte na ezali omoni bato mama Olangi no bazaka ba missionnaire akebo ya kebo la fille place azana Kingasani ba mes attentes ya couple bande ko botole pona ya oboko le pona ko wela mbongo parce que papa na biso Paul David Olangi ata so lelo andimi bato ba tenir ye regarde pour abanda ko kende ko tika mbongo na famille wana si ando ke tika mbongo na famille wana famille na ba wela ki mbongo wana mwasa kaboli libala azui Élysée akena e point noir aketika ye kuna pa petite sœur na ye kuna kana ba missionnaire maman ya Élysée biologique batindi bango mission na point noir connaître moi ndenge nini mwana ya ba yiba ye muke makila ka bango ti bazaki bongo bazaki ka kokota ba wana ya couple wana ndeke ko raconter lisolo akende ko raconter lisolo te na ba prière na bango nde bakendara wana nzamba lakisaki bango ke mwana wana bunga te azali un jour bakomona ye yepe mwana wana na ba prière na ye selon se dire asala prière na ye 1 mois nzamba lakisi ye ke aza un jour akomona mama na ye alors que maman wana déjà maman ne biologique abanda kende opesaka ba don esika mwana na bando vanda 5 ans ba wana mwana biologique ka ba wana ba prière na bango ba 100 jours bazaka nango il s'est fait que ba monani na mama ba yambani te ba yambani te ba betani ka ba solo non nde la fille mama nga etu la fille a bandinde ko relater mwana wana selon ba directive nzamba pese bango boke kuta mwana na mboka bo na mboka bo na mboka bo akomi bakutani na mwana basololi la femme a commencé à pleurer oh maman na yeba ki otebo tinde komi histoire vraie abeteli non ngai na bungisa na âge à 2 ans j'ai été violée par Paul David Olangi tant na saki bonne pa na bango nande na mona ko susu te die bona monio a expliqué ma nyonso nde bakomi a etikisha ça OK comme na papa na bango pour de vrai mais tant epé awa malheureusement babona ba ko yamba ye ya on to regretter car papa na biso Paul David Olangi pardon nzongela yo en tout cas balandi ya JK Télé News boli misande na oseka parce que effet ya maloba ya Mokib Mambalobi et ça n'inga moi koseka normalement on est théâtre de chez nous mais to continuer dans le saut to yeba vérité après Diego le mignon garçon na ngambu na yo
Diego le mignon garçon, pasteur Paul David Olangi, awangani mwana. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tant que awangani mwana wana eloko ça ba chrétien patient wana. Pourquoi? Parce que ozolo balikamu oyo ils ont mwana leni qui est le kuta mais bozo bambela David pour Olangi qui awangani mwana. Ça va dire à moi ndenge azo kende lobaka na la police, OK lobaka na l'église, pasteur na ye et tout. Na mboko to mona makambo, tinde to komina ba age to moni makambo. Mutu mwana moko boye to ebité sur abimeli wapi directement abandi lobama n'importe quoi sur kombo na tozana komba famille Olangi. Mais na point noir kuna bakutana mama na bango et boye ndenge emoki ba to expliquer. Wana avant na se déchaîner non parce que lo esanga ne passe ça non histoire maintenant moi na zobeta on a qu'on fait pas emoki vraiment na mozindo parce que na deux temps hollandais vraiment té. Pour na mona ra makili na matu mamu so lobaneza ne bibelo bana tanga suka ba mo ya po ebi kusamino nzela. Ngaso na landi na robunga nzela. OK, na bona bunga nzela na vai na kwenanga. Mais na yo konsu na emoki parce que toi plateau mo na kama mato ezate. D'abord comment on a histoire que mwana azaki bo bayibi mwana après ba okuta na nzamba Alexis na vision. Est-ce que mwana ko mona ina mwana d'abord est nzamba ko la c'était loko. Pourquoi pas ça être humain ça lilingi ya nzambe ça lilingi nzamba salene pasi alinga sikoyo a réjoui na bomengo o eza ya famille na bango te. Tu vois, à la famille ça la kata fimo boya lukaka musala te, à la fimo boye na éviter baninga ba teka ba mai, fa teka ta ba mai, ya vandia ale ka ba mission pour ba sorti sikola ya pasteur munene oyo famille na bango d'abord jusque là ba para ya Paul David Olela bango tisiko, il fallait pas ba kufa dini ba kufa na yo ba directement comme bima na n'importe quoi que ba sundola ngai te sa den le leso ba zo ba ça te sa den sucre ça aza moi na été ba saleni. Il n'y a pas le fumer sans feu. Ce que mon c'est que tout le monde a séwana à la posa noire comme ya Paul David Olangi. To ebi botino so ni sur obimi ya combo bato ozaba ennemi même si o ebi bango te ozaba na bango te ozaba ennemi. Pour moi Paul David Olangi ba ennemi na ende baza sima ya fiwana. Tu vois? Ceux qui ont ennemi baza sima makambo afin. Pourquoi le pasteur azoboya basa la test ADN na mwana wana? Azoboya te. Azolinga nde okota na bêtise te. Alors pourquoi jusque-là, à se taire, à l'obaté pourquoi? Tandis que la réputation est à donc. Il faut sauver. À côté de la bloc un peu, ils ont il y a un Mike qui il y a un Mike qui a donné les stéos, un mono sur Internet, un sur Instagram. Moi, ça lobby boyer Instagram, vous aurez répondre. Non, il y a un Mike qui a data cette émission sur Internet. Mais nous sommes en réputation d'un des adonges, tant qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, réputation d'un des adonges. Mais jusque-là, éphéméroté, réagissait plutôt. C'est comme si il est conscient de makambo isolé. Adage moi l'homme sage va les mains de loin et il se cache. Tu vois? Donc c'est dans silence d'ailleurs on s'est caché. Amoni ma bezoya aya kota buzo bana ngote a se cacher na ye. Vous même bomba na ye. Po ils a déjà buzo bat. Na va na ngadi mtumwa leke moi leka na TV oh Diego na papa nga Diego papa na ngadi tangu nanu na bita disolo non na baté ya. Et c'est ça monter toka nezo baka ke nzamba la kisi. Ce nzamba la kisi ote ndero mwasi. Yeba ke nzamba ko beto film un jour. Po ozoko sali kama munene na ko nzamba. Basanga na nzamba te. Comment si go ba pasteur basé bé na ville professeur Kinshasa porte le monde entier. Pourquoi moi na okangamaka na pasteur Paul David Olangi? Na ebisiote. Ya na ebisiote. Mutu moko za na sima ye mta tindika ye. Salabwe. Omona so sorto na nzuma mama za na se. Ye neni ayiba chaîne na. Moi so sorto na nzuma mama za. Kasi mama za na siete. Bah essaye non, qu'il y a une chaîne wana au talama et puis sa base, qu'il y a une chaîne wana et puis sa base. Pour na une limite il y a celle à Android pas ibama ramboana. Pour na zoloba, qu'il y a akoli na pasi, zolo na ba dire na it. Akoli na pasi, bona boye, ata azangi mbongo te, papa molia asanga ke mbongo bona boye. Au moins na tseke ngi mutaye pour sali ba kuma batu. Mais na oka kinde konanga emokibi alobi que le pasteur Paul David Olangi abandaka ko kende kotika ba dans la famille o ebande ko héberger. La raison est pour laquelle famille wana est divorcée likola ko wela ba bien au pasteur wana banda ko Aurélie. Dans tout ça, on tabetara histoire ezara mutu moko. Na to yoki histoire pas deuxième personne té o azata parce que mon killer. Maman mwana lazak. Mutu autre ondima za maman mwana. Tangi maman mwana zo likala lo baté mwana kam to bima. C'est que pour histoire tout eza mwana mtabetya. Maman zo banga pas parce que jusque là ça la ka na ndaku ya
cousin ya pasteur Paul David Olang azo boya abebi samusala na ye o peut-être soka telemi ya ndo le kana ba média et tout aloba a dévoiler secret peut-être musane cause à la danger yango jusque là maman azo mi bomba kaka mwana ye moko temeza vie na ye yango zo kende koloba po aye ba vérité que po na mwana ezaka que le pasteur andima ye simplement comme moi au moins que maman na ye moko personnalité na ye bien ngote comment fait-il ba tu ba violer ndalo ba violer mais au ka ba tongo saka na ndako na bango ba violer les sous pour après 6 ans 7 ans 8 ans 11 ans passé oya susu ke moi na bino yo pour et là comme son business ta son business ya yeba ke Élysée au choisir mauvaise porte or bêta porte Paul David Olangi eza pour afongolo porte pour asunga rabatu aza bazana ba ONG o esunga ba fele ba ni mais ke oya ke o salir comme na internet après oya ba betelo ko personne mutuka to personnalité bato baza ba repose bénéficier blo ba ebele ba cheko ba kata nzila azota bangwa avant de monter dans place à boye to fanda clim boye ba vanda ki mto ba importe quoi na TV ngablo ko ne faut pas encourager même pas ko ya même goûter une émission na ngana ibiso ko ya même goûter to za pour ça jusque là to ba vérité to ba clarté à likambu ya dossier on a songi suna ngambu ya Mokibe na moni Diego le mignon garçon so contredit yo makasi jusque là mais qu'est-ce qui se passe entre dossier oyo et pas Diego le mignon garçon omoni Diego azoloba na eka makamususu tika loba peut-être si c'était sa sœur alinga loba bongote ngana oloba ngo avec précision parce que omoni famille o ezo ya ko déclarer Élysée famille o babokola Élysée ezalo kwa yo obali ndeko na mobali ayebi komba mobali na ote tu peux imaginer famille o babimi comprendre famille o babimi bandeko ba parents biologiques ya Élysée batuni oncle dans tout ça yo lobini ni kombo ya kombo ya papa ya mwana o nani beau frère na yo akomo tuna ndeko na ya mwasi kombo mbali no kuteza kanani wana siko ce sont des parents créés ba yebi Élysée te babimi si bango kaka famille wana nde ba yako mwana biso abela kamutu yango so mona zolo babongo ndenge nini yo semeki na yo na dossier o ya bozo wela mwana oye ba kombo na été dit mensonge et ça ce sont des parents fabriqués pour bimake bangonde ba parents ya Élysée or en réalité ça bangonde ba bokola et nani Élysée wana kaka aza mwana bangote et puis Élysée wana kombo Rachel bango bazo benga eza kombo bakende ko pese kuna mais kombo Élysée eza kombo oyo mama Olangi yemoko avant kufa pesa kaendoi na Elisabeth likolo nango mama Olangi abete la grande sœur na Elisolo que Paul David Olangi azaka na mwana moko abota meto mona été place mwana wana akenda mais mwana son vivant mama Olangi alutenera ba dire vivant pe Élysée wana parmi bato bazo kenda kolanda kolukaka na la police koko na e wana non koko na e wana donc maman kuluta Paul David Olangi akei même kolanda Élysée wana na souci pour dire que o eza makila na bango mais ye Élysée azoko se sentir en sécurité pour bato bazo ya en désordre a éviter nani oyo que maman kuluta wana o akende kolanda Élysée aza réellement ndeko ya pasteur Paul David Olangi wana za maman kuluta solo wana pena se koni ya maman Olangi wa assurer ça ya maman Olangi o akende kolanda yango siko epesi pe Élysée pour alobi le quoi déjà maman kulutu nanga zo reconnaître que koko na biso abetela ka Elisolo c'est qui n'a tapé à côté te et puis hier protocole ya papa na biso Paul David Olangi allié bisi Élysée ko se déranger te parce que papa na bino sa beta Lisolo mo en genre aboy mais ayebisanga te kezaki ya ye moko beta Lisolo abongo na distance net cousin na biso asala boy lelonda yo confirmant o kezaki Lisolo na ye moko mais ya obeta on a sens mususu peut-être za soni to peut-être azo banga ba okanga ya violaka mwasi wana yango peut-être azo bomba so bongo ta saka testa ADN comme ça Diego zo a raison a zo a tort. Ok, merci beaucoup. Binomo moni platon des aki ya koinda mais TV ezala kalikambu ya ngonga. Diego le mignon garçon mot de la fin na on a moi 2 personnes au coco dédicacé par rapport à l'émission. Pour na mot de la fin nga d'abord na sepeli na mamu M Kibalobi. Nga loro en fait ce qu'on dit mi non, tu na sepeli na nini na nenga suka lobini. Basa test ADN pour nous avoir raison, il y a tort. Soit il y a raison, on a tort. Mais na promettre papa Paul David Olangi les le sera à attirer ba pétiner non son assez à bague ça test ADN pour akang internet mon nord. Bon va na ce soir pour bosser pardon.
mais on a conseillé en tant que papa on a d'abord pas te belé au Folanda au côté na bêtise en té on a coupé ça beaucoup totalité que c'est laisser mourbete na maman na zoloba on a commettre péché autant sous pour luka yo moko papa Paul David de signer pardon toi sans face parce que toujours le solo est pasteur toujours ma solo mutu waza cadre waza kande église munene le l'église wana mnusoyebi tu vois mot de la fin merci d'abord na tout balandi biso na bakenda sango eza émission où vraiment batata la vraiment à long et large merci beaucoup continuer à s'abonner na ta chaîne où beaucoup commenter na pesa un grand merci na Marshall Souvé na États-Unis wana mobile peme na restaurant Yoliozo pourquoi pas Gilles Lemaire vous qui na tiré comme na Irlande de vous allez ramener qui n'est bien pourquoi pas un grand merci na Iget Bachika et numéro na 082 16 88 681 vous a pour contacter na numéro ya wana to sur la bien. Merci beaucoup Diego le mignon garçon. Cube. Balobi awande mode opposition fandaki. Opposition fandaki ni mode de la fin non par rapport à émission na biso ba bakenda sangona moi 2-3 personnes au ba sepela na msalo sala. Bakenda Sangonde émission solo merci à toi d'avoir pensé à moi. Diego, je te promets, papa n'a pas David Olanko, soit que c'est sa test, c'est ça comme kiti sa tête, et zande ko luka kimia, so ki aza mosali nzamba solo, a luka kimia. Comme ça, so ki biso to conseiller makambuto, biso to zoaki makambuto te Élysée, wande batunyo so ba rencontrer biso, mais so ki za au moins na zolo ba jusque là, to pe ça peut ka Élysée raison pour yena na lobby et l'autre côté. Donc tant avant de kimia tika biso to yo kaka o tozoka, ce n'est pas notre problème. Merci na bino so bolandi biso vraiment et beaucoup continuer toujours ko s'abonner na chaîne na biso vos adécité so mo to les bino ni lo moto lo baki en tout cas bolimbisa biso to sala ka ba analyse to za ba na misala na bino et beau commenter ko ça biso vraiment grand bien. Merci à toi Montréal derrière la caméra. Fabrice Monde FM. Fabrice Monde FM ya ba Fabrice Monde, merci à toi, merci aussi à Batunyo so ba souteniranga, vraiment je vous aime beaucoup aussi. Nabi ko parler na biso so mutaza besoin contacter nga plus 243 89 65 61 692 wana aussi MOQBie moko et aussi vraiment bien merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Barbine ozaki wana toujours. En tout cas, merci par là to komi na suka émission na biso baye bakenda sango o na yambaki bandeko nanga to sala na ba musala moko Cube accompagné na Diego le mignon garçon boyoki bino moko nde makambo elekia émission analyse eleki kitoko ya kobakisa ezate na ko pengelo romonka mukie pasteur Denis Les en tout cas pasteur to ebeli na ba pétage dans ndenge za la ramena dossier oyo à suivre. En tout cas, on a pas simbote mingi na yemoko sous la patronne, Judith Kalanga moi sur Tika Pembe na défaut. Sans oublier, c'est na bossa na sali musumu, coucou bofana, toute la famille bofana, balobi binonde yanga ya motema trésor bondonga. Pourquoi pas toi Magali Mundingu? Moi suis Tika Pembe na défaut. Ah mon chéri Babi Mbongo Bofeko. Maman chérie na linga ko makasi Kemal. Sans oublier Gauthier soit dilemme mobala mande fa Pembe. Fabrice Mande oya bimisanga kitoko nde bomona bozolula bozomona kaka Aurélie Vangu ndenge azoko bimaka, c'est grâce à Fabrice Mande. À Montréal, Feli Mwamba le nouveau riche, l'homme qui n'a pas le problème d'argent. Il a seulement le problème des dépenses. Bino tout balandi ya Jika Télé News baboye na biso, restez branchés, scotchés sur notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien.